Bonjour Nabino, mbote Nabino nyonso. Balanja mama jo lembala kabindezo. Mama jo apesi bino bambote isika izwami bino. Mokolo kitoko, j'ai dit kitoko, na baye nyonso balanda kangai. Ya jo lobibo mela na bino babone nanga, ba famille nangai. Nabi ke boze belé de partout, bolanda mama jo en Afrique, bolanda mama jo en Angola, en Afrique du Sud, Canada, États-Unis, de partout. Mama jo lobi bambote na bino voilà. Nazala na bino awala fois dernière na baike na mama jo nazana na kati ya matanga. Na baike tozana na kati ya matanga, de izo continuer toujours ma kala mingi te tozonga. Donc kala te nde na ko répondre pina ba makambu na ngani ndezalaka. Mais to baki soki loko moko ezali. Soki likambo moko ezali, toko hésiter te. Toko ya. Soki bosenga moko ezali eke mutu a solliciter nga to ayibisinga mama jo tala sujet boye to na bezo to yeba pe point de vue na yo wana to hésitaka te. Yango bomoni présence tanga lisusu na bandako na bino de partout côté botala nga na bilili ya jolemba la kabindez. Voilà. Na banza bomoni to tija thème na biso. To tche thème na biso bomoni to lobi jibe mpiana na Brunel. Ah la 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 la. Bando na na poso ya te. Bana mamwe bande na otala kaka biso to ke yoka kaka batu ba point de vue ya batu. Hein? Mais tellement ezala ndeko abina nga ya jo kende nanu ya kananu ya ka pesa pe point de vue na yo to yo kananu ide na yo to yo kananu pe ya yo et ça la biso bien. Et on a bâti bon, ça va, y a pas de souci. To ya to kota to pesa pe point de vue na biso to dia qui la faute. Po to zo kaka mamba on des okende. Oh jiba na tort. Oh famille Brunel ba na tort. Oh Brunel yemo ka na tort. Oh gouvernement bokota makambo. Oh, faut pas funda jibe mpiana. Faut qu'il y ait devant la justice. Jibe mpiana, faut samba, tout ça là. Eh, grâce à Mungu. Yango to eto memi moi, ya biso ba ide, to bandi na nuana. Bande konanga mwana oyo tanga bandiko bina. Brunel oyo, tanga bandiko bina. Na oyeba suba anete Brunel bandako bina mukola liboso, omona na salaka sorti na ye. Oh, biso nyoso to vivaki Brunel sur le podium. Mwana na eka ko bina. Réaction bateza randeni. Pour na bato bana ba bonne mémoire réaction bato la ndenge est-ce bato ba sepelaka est-ce que ba maman moko be maman moboti moko tazala qu'est-ce que sepelaka papa moboti moko est-ce que sepelaka komona Brunel na âge oyo ayaka kobima pona kobina comme danser c'est pas ya jibe mpiana ayaka binaka abinaka meka ba nyoso ba yaka bini et après ba eko recruter comme danseuse na kati ya wenge BCBG to mona ba vidéo ya batu to mona ba combattant to mona bato ebele ba sepela kate balobi ah mais moi no mwana muke o za penda ko bebisa penza via mwana bato muke be ko kata mwana classe na katikati en tout cas même ba maman ebele ba sala ka me contente ba sepela kate ko mona mwana na age azala inango ko mata na podium pe ko bina ba danse nini ya kisanola ko bina na biso ba danse ya kisanola. Mama, yom tozo talanga, ngana linga to zonga na kala. Ngai boyebi nga na koko. Ngai ba live na ngai ezalaka beaucoup plus basé na makambo kala. Po ngana atanga ba wendo. Ngala za jeune te ngana atanga ba wendo na linga to zongi na tanga kala, to zonga na conception kala. Bino bondimi potolo na biso présent Fati Beton te. Po na lingi to cha Beton na makambo te. Po Brunel na tanga eko bina Beton Fati ala ite. Tangu Brunel a eko bina, eza une époque ya Joseph. Yaya, yondimi penda ke tangu Mobutu azalaka na pouvoir. Ah, te. Yango to reketa akamboka kala. Nzambe nanga sala Congo oyo ngolu. Nzambe sala Congo oyo ngolu. Tokoka koloka Congo te. Tokolo baka mabe ya Congo te. Sala ka Congo onde ngolu. Po ba président oyo kwa Mobutu azalaki président azako rééduquer na bana oyo bazali l'éducation te ya zuba ngwa charge ko rééduquer bango soki kutatiaka camion kingabo ezokanga bana oyo bazako tambola ba mineur bazako tambola na 18h batie camion ezokanga bango cela veut dire Mobutu alingaki azobongisa mboka dans l'autre étape na éducation ya bana barataka Mungu ya azalaki mpona ko rééduquer siko kotala mwana na ekobina l'air Fati Beton te na lingi to tia Fati na mambo te ponga na ka réaliste ngana linga mutu na mutu pesa yi makambo na ye wala Fati alaki te jiba matisa mwana na podium ba mamebele ba lela ba mamebele ba sepela te mwana muke boko ya ko bina bo likambu nini et puis tela danse mwana bando bina danse ba voyou azoke nango be kisano la azoke nango azokita nango mais bato baso beta maboko
na yebite soki ba danse na bande ko yekola ngona ndako ya tata na mama bazalaki na yebite mwana bande ko ngona ndako nanya bande ko bokola ekoko na bango to yebite nani noko nani aze ko bokola Brunel wana aya na ba danse moko bizarre aye ko bini na bato sur le podium bato asepeli ba beti maboko mwana ayebi ko bina jibe mpia na zwa mwana oyo ayebi ko bina sans ko tenir compte que mwana na azena aja otanga po se pena mwana mukie lupende te libele te mais bato balobi jibe mpia na zwa ye elle danse tellement bien zwa ye recruter ye na mouvement mwana na komi ko bina lokwa makam na Kongo ezaka ngoka bolobi mwana na komi ko bina siko ngana zo pona mutu opese ba tor na ya mutu na mutu awa boye ba ke bino nyoso bwana tor na famille Brunel na yemoko Brunel wana na jibe mpia na pe bango nyoso mutana raison awa azate biso tolobaka na biso po mutu ke monsieur pai ate mutu ke na monsieur pai azali te ah oui tokeina to banina na ye Brunel ake ko bina balobi ke Chris nzora mutu ka yaki na ye bango ba matake na podium lokwa za mwana barumbu ayaki kobina siko boye sanga ke sango ezonga ki na famille Brunel te sango ezonga ki na famille Brunel te ke mama na bango amoni mwana baye ko betele mwana no kuna asali succès moyen te na concert moko ba mataki na podium kuna succès ko sakana te ese ba mama na bango bazaki ko courant te ba famille na ye siko bando boka mapana je ne sais pas ba responsable ya mwana bazaki ko courant te joli tembo mais bonjour maman bazalaki au courant te ke mwana na auto sala succès ki sanola na podium bazalaki au courant baebe ke mwana na auto sala succès na podium est-ce que après wana ba parents ya mwana wana bakenda ko luka jibe mpiana po bala baneke jibe tolingi na mwana na biso te en tout cas to boy ana mwana muke il faut na sala ba classe na ye asisa betide na ye tout consort basala ki ngote po to yebani bien to yebi ba famille na so na Kishasa ndenge raisonnaka ndenge fonctionnaka mutu akoya kokosa mutu awa likambo ate batiki mwana wana pona bango esengo mwana biso bazuye te na BCBG te talaka mwana komi kobina mwana oyela biso lipa mwana oyela biso kwanga basepelaki poso basepelaki te tolinge to mona sortie médiatique papa Basile visionnaire ya ba parents ya mwana wana babima po baya koloba ke jibe tolingi na biso na mwana biso te to tikala komona ba live ya bongo te ba émission moko modèle a bongo koloba ke stop na mwana na biso to boyi to mona yango te mwana na kota na mouvement biso so to accepta mwana wana to zotala mwana wana abandi ko bina na kati ya wenge muzika abandi ko bina po ba parents ne balingaki bolo bateke ba parents ne baboyaki posoki moko liboso ba yeba ite ata mokolo mibale ba oyeba omoni ba danser zo bomona ka même ba chanter zo bomona ka bokanisa te musala basala ka ba parents na bo bazaka d'accord non biso tambola na ba exemple boyebi ngane na kene na ba exemple skola miel nzawiza skola miel obo yebi anzawiza ama nzawiza skola aza mwana mwasi moko mayele na classe boyoka nga lelo skola akome na 4e des humanités skola miel 4e des humanités ayeko ko sala théâtre moko na betela bino lisolo asala théâtre mona kombo ya Gorée po atala ndi video o po so kosaka te na kombo ya Gorée na centre mama Mobutu boyoka nga lelo asala théâtre mona kombo ya Gorée bato ba yebi skola miel to benga ke Gorée to benga ke skola te to benga ke Gorée po après théâtre wana biso tu ba oya yeba proche to bande ko benga skola miel Gorée. Après wana boziana eko beta boyoka ndeni skola kota na mouvement boyoka nga lelo kitoko skola mwana kitambo na mai ndombe na kopesa bino na numéro ya ndako bana kitambo so bozawa papa cheri le commando yana nga goma pito bana kitambo skola mwana mai ndombe musika tena hôpital ya kitambo boyoka ngai skola bazwele ndenge nini epa ya boziana boyoka lisolo ba parents ne balinga ite balingaki te yango tozongisi bino na Brunel wana soki baboti ne balingaki te nde akoma kobina bongo te tya kende kobota tozokende bozia ye oyebi ne batiaka bato micro batendre ye micro ok merci beaucoup merci Christian Manzangu merci beaucoup merci grâce est précieuse. Merci Christian Manzangu. Toko ma place wana papa nanga Christian. Toko ma place wana. Jiba pesa mbongo na famille toko ma.
Scola miel bozi boziana attendre ye micro. Bon, mais quand on va conseiller ba attendre ba tu micro. Nani ebi parti oyo na ko sala ker oyo. Scola la ba che micro tellement akina mungongo kitoko ayembi. Bozi boziana e ko sentir abi. Moi non azana loka ya musique, moi non azana belle voix. Bozi na suka ya concert aki ko beta na centre maman Mobutu oya maman Mobutu sala ki boye biango. Tango bino bolobaka na bato mo ba maman Mobutu ba sala ka be école. Polokola bino makoma bele bobosa naka Mama Mobutu asalaka bekoli boyoka mwasi ya malonga wana saki ekoli mama mwasi ya mukonja kosakana nete asaki bekoli centre Mama Mobutu ya ye centre bandikape centre ya kotanga kuna boyoka lisolo tanga yembi kitoko boza lobi azo recruter Scola miel abina Scola yaka kokutana biso na rep Scola ke na rep amando ke neti na mayele azo yemba voix ezaki kitoko omoni na beti bis ba yemba mwandenge moko mais ye vona esaka lokwa kolenga mwanda mu me voix mo kitoko mais lokola bozi aza muto ba benga ke grand-père na ba benga ke ya pamba te ya Scola ba voix abongisaka mingongo bozoko yoka a recruter Scola na katia ya nini ya anti-choc papa na Scola paix à son âme papa Ekofo yoka paix à son âme notre papa alobi mwana na nganzela oyo na linga ngote Igo Keko bonjour papa Igo merci beaucoup papa Igo na kati ya Luanda papa na Bascola alobi mwana na ngala lingi nzela oyo ya miziki te na boya ngo faut continuer betide na yo parce que Scola a mwana mayele bato bolanda ba interview bo comprendre que a mwana mwasi oyo aza très intelligente wana ngam na o confirmer bino papa na linga ite mais lokwa na famille bato musu bakoya tikaka mwana ayemba eza dona ye tikaka mwana yemba eza dona ye tikaka mwana yemba bino boyebi na Congo to koli na makamomo mutu so akoti na nzela musique akati classe na poto ya la bon temps na poto soko poni nzela musique ozoke de classe na musique classe na musique mais na Congo soki mwana sa koti nzela classe ya musique classe katani Scola ko kata betide na ake pa grand-père écoute wumela ite mbala mo mikili voyage à liboso mbala mo grand-père memi Scola miena mikili cela veut dire ba parents pe ba telema ba boyaka papa na Scola boyaki mais na batu ba yaki ba yani bazalaki ba ya filo ba bele ba blondine tout consort bazalaki tika ya yemba na bete no maso na yebi siko mwana suka baboyela ki kote ni po bina page benga tikala mona video wana te ke babo tine batombo ki mwana biso mukezo bina kisano la boye mwana mo ba danse mo kama be po so zaki avo bina même bosa papa na no fo banga et puis danse wana mwana na kotaka na ngwa kisano na zoke na ngona sima lokola voyou lokola mutameli zododo mais biso so to sepelaka azobina kitoko to lelo ba danse no se koma na ngwa kitoko yango moni batakala baponaka na baoka babina rumba po rumba eza nango danse moko ko génie nango mutu te mais tala mwana na yaka na danse kisano la yaka na danse kisano to sepela kati azobina kitoko mais mwana na obina lokwa voyou azokita na mukongo bazokende boy biso tout ozalaki to sepelaki na mwana na laka ekobina siko mwana na ekobina toke kota na ngambo ya toke to katisina na ngambo ya jibe mpiana mwana muke ojiba zotombola lokola bébé mwana muke ojiba zozona loboko lokola mutake changer couche Toti komona na concert moji ba tombole pe no dire bébé soka subi de bakenda kolongole kuish donc ye pe na jibe za no ka kotombola na kotombola po jibe pe na meme na facilité te ma pas zanto to mike na poate amwa muke jiba otombole pe na bo pekte makasi mwana wana ekobina siko buli nini ojibo zela na mwana batamuke mwana na lupenda malonga te azana lupende me lupende mo ya ndinga age na ye pona moni mo lupende tonda tanga zobina kina mupende ne tonda mezomo ko tonda moka ya bana mikie libele te na yebite jibe ezali ni ba science bokotaka na yebite jibe ezali kolula kaka mwana na libele te lupende te jibe na bur kaka alia mwana wana lokola bino mibali lelo bokoma bolinga ka bana mikie bisa tolinga Nicole Soutin tolinga ka ba pechi wana tolinga Nicole Soutin tolinga ka ba pechi wana ba mikolo ya bana basi bakoli me bino nde bozokola te
bino bozo kola te wana lelo to yembi makamna bino wana te po wana ko zana sujet na mko nango mo sino ta bino bozo tikana ba ku moko bozo yokanga bebaza awate jibe bino mibali na yo na mibali nyonso bolingaka basi ya ba 50 ans te ba 45 ans te ba 40 ans te me bino pe bokoli na biso na bino nde kutu bokoli ya mabe po bozali na ba diku botikana ba deku botikana ba ku moko yokanga malamu jibe nazoloba awa mosaka limbisa ngai limbisa ngai tozoloba tozo la vérité ponga soki na vanja wa moi je ne blague pas pona na poso ko bima tena ya ko bima awa metant bato babina ngai yaka yango toye puis là to vanda kaka on parle awa tozo comprendre so kutu makambo mboka toza ko parler et bongo siko pona ko parler na makambo to koloba te jibe bino yo na ba camarade na ona baninga mibali mususu lokola yo obolo bakabasi bakoli yango soto mo lingaka bano ya mike bino nena biso bino nde mbokoli po biso libele ezaka munene musuni e dimine na ngote nzoto ezanga ka ndenge za me bino ozoma teke na biso na bino mbokola ka mabe eloko na nde bokoka ko expliquer ngo bien te ngo bokotsa bana base bele chuma mama mikolo bakoli na biso na bino bana bakola mabe ezaka mutuna banani bazokola mabe na biso na bino po biso tokola ko to akande tozali ah oui njoto po chiffoner lelo te boza na njoto moka mabe me bino kokola na bino ebana na mbetu me telema bolingi kolia biloko bana mike trop bolingi kolia bana mike o bino bozomona ngo eza normal mwana lokola mwana tsuka wana libele te bassin te lupenda malonga te na yebi te mwana wana yom to lakisi makambo nyoso mokili oyo et puis orchestre na bino eyebaki ke yozolia mwana wana po soki mwana na zobina bozobela eloko mokonji mamumbelu eloko mokonji do ba yebi déjà ke eloko mokonji mutuko simba te na yebi te combien de temps opesa ki mwana na po ata bolobi ke mwana na botena ki mukolo mengana olo bala total na ba video ndenga yaki age mwana wana 13 ans ya lokola pasteur casse moi si na ewa to pesa ki age kana ko tali bo tebi ke mwana age akoza nango yango atako soto ki to bi ke to tatone mais age ezaki pena yango ozi mwana wana bo bandi ko bima na mwana wana na ndimite ke zemi yango ezaki kambo kende lendi mba mwana na zemi na mwana na paza mwana mo ya mabe ye Brunel wana yango tozolo ba mutu mtana tort na e awa waza na raison to ko pesa raison tozo ke ni muke Brunel na paza mwana mabe parce que Brunel yaki kobina ayaki te po bandobima na mibali et puis mwana na mwana muke ne ko bima na mutu lokola jibe mutu munene ndengwa na njoto kilo boye na mwana na muke aganga kite makama bokenda osela ngo wapi docteur Mukwege azalaki wana nazo meka ko imaginer jour ngo yo bino na Brunel docteur Mukwege ayaka wana ukwa po yemta opera kabasi po nazo tala mwana wana ndenga zaki akokauka na jibe mpiana munene wana na libumu à cette époque là likola mwana na ganga te po asepeleki na makambo yango asepeleki na makambo yango mwana ngo po boyer sangate bakende ka lendi mamoze mekoti te bakoma ki mwasi na mobali kope copine yango ze mekotaki mutame go finga nga ate poso na kanika muto finga je vais te paper je vais te finge na kolimbisa mutute po tozoloba awa tozoloba po jibe pa na ba raison na ye bota na kota torte apena ba raison côté mususu to kene malembe mwana na yoke lengi a découvrir tatamba moko ya mukolo mwana na gangi te azongi na ndaku kana nzoto mikena zalaki nango so ipazaki na tobuka to koyeba te na badasa kisano la wana jibe pe akoyebisa biso makambo te po ya pe privé to ape na tina nango te boza koyoka mais to yebi ke jibe atie mwana na zemi sikoko mwana na tanga bandi na jibe tanga komi na zemi awa réseaux sociaux yebaki loko te onani igo keko papa na nga zela muke na peso numéro benga nde awa benga biso awa benga na 0 oza numéro langa plus 44 78 97 604 864 benga awa na bandeli plus 44 78 97 604 864 donc so liko participer benga awa pour awa peut-être ko compliqué benga anana téléphone monsieur voilà mwana na bakomi ko vivre copain copine bango mibale est-ce que sola kana mama na ye to yebite vibu mako est-ce que yebisa ka mama na ye kengai apa mokonja wana komi eloko ya mokonji awa to yebite akomi na zemi tangu mwana na komi na zemi to mona kata sortie médiatique ya mutote ni ya membre de famille ni ya mwana wana pona ko yebisa biso que voilà moi je sors avec mokonji JB hein na mokonji papa chéri quoi wana na lobine sans mon azé biso Blanchard qui mbeni na biso et sopi jibe mabe grâce à ce précise et sopi ya kosakana te Blaise alobini ya jo
fungola téléphone eza na pesi mon numéro bobenga a mtenga benga plus 44 78 97 604 864 voilà plus 44 78 97 604 864 mutali ko benga bengi toza wana voilà tozali wana ko sa biso kitoko makasi toyoka bino ozamona mwana wana toyoka te sortie médiatique ezate kaka Chris Nzora ndabandaki ba makelele kaka nde ba confine ba bazaka nango soka longwe na côté bo ba bato ba permutation lelo aza côté boye côté aza côté lelo aza côté boye mutabandai makelele na ki Chris Nzora mwana tuka sana zemi est-ce que bozotanga koma mobali yango bolobati mutache mwana suka mutabana makelele na Chris Nzora mutayaka koyebisa biso ke mwana tuka na zemi papa chéri ezaka Chris Nzora allez toyoka lisusu te akenda bota tomona ekazobina na kati ya BCBG kuna etalaki pe mutu te tokipaki te po eza vie na bango privé baza na ba famille na bango mwana na continuer kobina seke na famille basololaki toyebani ba famille kitoko muto ya kokosa muto awate bazali kolela eko Rose Kati Tambo babande kolela mwana bon basepela ki mwana zui mutambongo jibe panya parce que jibe panya n'importe qui te ya mutambongo basepela yi mwana na bango zui mutambongo basepela yi mwana na bango akotela bango beba jibe panya ndako toyebani ba famille kitoko yaya toyebani nde to fonctionner na Congo muto yakosa mutu azate basepela ki mwana na botamaki nde bagenda so na famille mutayebi te basolaki nini bapesa ki nini bamangi nini bafutaki yo nanga tomona te toyebi pete lisolo na pe ekenda nango siko lelo tolala tolamuka lelo tolamuka lelo mwana oyo Brunel bimeli biso makelele bandi lisusu awa voilà maman Gisèle Chal allô maman Gisèle Chal allô bonjour bonjour nana live hein ya makamba jibe na ete soko moninga Nasa siko na live mamba jibe so po lingo participer téléphone ka yango pe na pesi batu ba benga so ko wana nzela OK y a pas de souci problème te merci beaucoup papa Balesia Blaise bonjour papa nangai El Costa Rica siko to bandiko kene mwana na lela ko bimela biso Brunel na makelele batamayele to sala analyse Brunel abimi te po ba viola kaye Brunel abimi te po jiba bimaka ni na aja muke mais Brunel abimi po na makambo oyo ba promesse ba pesa kiye tellement za réaliser te aya bana basi nyonso balekela biso na réseaux sociaux to yebisa bino mikolo nyonso ba mikuna wana bakenda babima na bana wana bayela kabiso kaka soki promesse za réaliser te nesa kabino mikolo nyonso mele babanda kolia tabana kwanga na banganda bayela kabiso makambo ngo te soki ka omoni mwana mwasi boka bimi yeba ka promesse za réaliser te ya to monye belete mukuna ye moko basi kombe babima promesse non réalisée bango bayaka soki likambo ba lakaki esimbi te yango bomoni Brunel ayete aya eko esa biso ni bilo ki Brunel azolo banini so to landi bien biso nyonso eloko Brunel azolo elezaka mibale balaka ki voyage a poto ba memi ete nandenge mwana na ye bazo pekse kotala mwana na ye aya ko esa biso kutu teke jiba viola kinga jiba lingenga na aja muke jiba ninga azabo za pédophile ndenge na zabo yenga na olela ponenga kenala nga na mwana muke yango moni ba famille na biso ba africain photo yeba ka kozwa makamu na valeur photo yeba kozwa ba choses sérieuses na sérieux. Na cette époque là l'air jiba bimena mwana wana soki bino botena ki rigueur boboya ki makamba ko solola boboya ki récompense bolinga bo mema jibe na tribunal fallait ko sala ngona époque wana mais toyebi ba famille nge tambolaka famille ya jibe sola na bino yes or no mwana na bino continuer ko bina yes or no est-ce que bato basili keli jibe mwana ko continuer ko bina bato ba yokani te bazu compromis moi kitoko te est-ce que mwana ko continuer ko bina te parce que Isabelle Basende basolo laki Costa Rica basolo laki yango mwana na a continuer toujours kobina na BCBG siko ba promesse ba PC ya poto ba réaliser ngote mwana wana voilà zato zomuti
Allô, bonjour. Allô, maman. Bonjour. Bonjour. Bon dia, ça va? Bon dia, ça va bien. Nayo? Igor. Nayebi ke Igor, tozolanda yo. Ça va, to condenser là, to si ça va live bon obenga okasi. Ah yo benga nganga se ngo participer, y a pas de souci. Merci. Okay. Merci Igor. Voilà. Mwana wana biso ba famille soki tolingi toke na likambo fo toke na likambo tango eza mobeso. Famille ya mwana na baki na poso oke na mwana na jibe pe ya na tribunal te parce que to mesana ka to sola dans la famille, dans l'amiable. Eza rythme na biso ba congolais. Likambo te za munene to sola ka dans la famille, dans l'amiable. Bokende bo solo la ki pona biso to lo baki makambo ne silaki. Po ba parents na yo na jibe ba vanda ki ba solo la ki bozwa ki compromis. Ceux qui peut mbongo ba pesa ki, ceux qui peut lopango ba somba ki, ceux qui tozo yoka, tout ça là. C'est comme moi na oya vandi, moi na wa yeko bima brunel. Déjà tango moi na jibe mpia na bande ba makelele awa wa ye junior wana. Tozo tanga la ba comment. Yo lokolo bani makambo to la msama kamba tata na yo. Papa milea tembo lokolo junior bani makambo to la msama kamba mwana ntuka. Yo lokolo zo wanga na fere to la msama kamba sika. Yo lokolo zo finga kofi to la msama kamba sika. Yo lokolo zo sabwe to la msa. Meli ko lo bate kofi olomide mutala musi. Eli ko lo bate ke fere gola mutala musi. Me balingi peut-être tam suko koje mwana na msu na ba fan. Me pona ngai mwana na ndenga zo wanga na ka ba musicien etale ata mutute yaya. Mutu lokola junior abotami lobi soka bandi ko wanga ba musicien ale ba kene wa. Soka lobi ayebi kofi tale kofi alongwe kofi olomide. Po junior mwana ya muke aboyi na ye ko yeba kofi. Yango wana fo kofi akata bilamba. Non. Mwana na muke aboyi na ye kondima fere gola. Allez, ba canceler concert à faire ya Didas et kozala lisusu te. Omoni po mwana jibe mpiana, mwana mida kuna, alobi ayebi na faire eta le concert à Didas ba canceler. To mwana na zoluka ba succès na yazo sa ben politesse na ye, azoluka na ye ko sala actualité na ye na réseaux sociaux. Rien à voir na Kofi, rien à voir na faire. Poto bando yo ka déjà bo bando tia Kofi na kata buzobo oyo. Na yoki de bando tia Kofi na kata buzoba oyo. Bolo bando tia mopao na kata buzoba ese mopao wana ta mwana muke lo kwa mopao. Yango bino boyeba ba valeur ba artiste na minene ba artiste te ou bien nini. Mutu munene lokola Kofi nga za ale ndaka mpuku lokola junior wana zoko lobaka ale Kofi pa vanda ale ayoka motema pasi Kofi ayoka pina motema pasi na ba tanyo so ya sel na carrière musicale ne pona mwana moka muke mpuku pam bazo lobaka. Est-ce que faire gola nga za na tan junior wana mais peut-être ba to balobi tika to luka mwana ntuka. Aya awa e pakola pe papa chéri buzoba po buzoba oyo batu viola ka batu to yebi ka muta viola ka batu za Kofi a belle sœur nga Christine nini ndeba lati sayid kaka yemo komo violi munene ezala ka Kofi muta viola ka ba danseuse Kofi ka muta bimana ba danseuse mais ba bosali ba orchestre nyonso o misusu to kokolo ba te wana ba bosali ba orchestre mususu to kokolo ba te na ba chef d'orchestre mususu bilongi sérieux ya bilongi ba fumunchiki bango tu wana ba doda ba danseuse bango tu ba doda ba danseuse bango ba lobaka biso to ya biloka mokonzi te mokonzi so presa sengi fo pesa biso to yoka mboyo kaka moko persona miyaya mboya loba mboyo oza masolo te nga na vanji na mboyo to vandi na Jackie nandaka mboyo ofute na osho baba maboke bala matonge bozawana baba maboke na osho yaya mboya zo loba lobi Jackie presa soka sengi fo pesa ka bomba ibana sama bele ata bakina bomoyi bayibi ke nazokosa ta yaya ba orchestre wana ba doda ka batu ba musicien ba orchestre na soko ye wana ozali dodable mutaza indodable kuna zate soko ye ko bina ozali dodable kuna bino tu ba dodable ba danseuse boka ba dodable mais bino bokanisa bokabela ngo Kofi yende dodable yenda doda ka batu Kofi nemta doda ka batu akanga bana ngona makasi ba violi kaka Kofi. Ok, y a pas de souci. Mais yebaka bazana bango ebele. Bazali na bango ebele na bilonge bafumuchiko bomona ka bango so ba doda ka batu. So ok, ikuna baba ko doda yo, oboyi kuna voyage zate. Oboyi kuna okoleka liboso te. Bozako yoka nga bango tu bidoda batu kuna. Lolo longoli, bango tu babidoda batu Francine babidoda. Tango zoya de bako doda yo batio na programme bako doda bino.
Redi a mis kutu bo mona ke sérieux alobani biso to donda ka bango talaka soso aliaka pembeni soto ke voyage aliaka musika ndako te wana redi a mis fumuntiki lokola redi batuna question alobi ke biso to bimana bango talaka soto ke voyage ole ke soso aliaka pembeni ndako ya solo soso aliaka pembeni ndako na banzota bananga bango nyoso ba dodaka lokola nyobo latsa kofi olomide yango bango balobi bon ba fan pe ya kofi to yebite wana tozolo bakaka bakoko vanda pe balobi bon lokwa bino bobisa vie mopa oyende bidoda batu bino moko bolota ke na banzembu bino mona butu bochaka yende bidoda batu yepe bidoda abima yango na mwana ntsuka yeko bima po ya koloba makambo mutu mobimba kutazoka susite ndenge ba violer po basi ba solola donc c'est que to bossa na makambo wana to bossa na ba violer ye ba kenye na mwana muke to bossa na et c'est le cas pour ceux qui likambo na famille ne balinga kango te de to ka makelele to yoka ta makelele moko te a continuer toujours ko demeurer danseuse cela veut dire ba famille bazala ki d'accord na mwana na bango ayeli bango mokonzi jibe mpiana wa munkulu binadam akoti na famille wa mukulu akoti na famille papa Yoshi papa Yoshi akoti na famille bozala ki d'accord bo solo la wana jibe mpiana côté wana déjà to longoli bien que ça mabe bien que ça mais ceux qui ba parents ne ba monyo kitoko siko yo na nga to mona mabe ndenge ni joli tembo ba parents ne ba monyo kitoko siko yo bota na yo brinelité jiba ke a comprendre ne que famille yo bana bango na bezoka na pesa bango eloko mais mwana na ye na makamba nga soko ka ko expliquer ngo bien te na ebita za na se a choc ana se ya eloko nini olobi lopango basombela ki na jibe lopango na baboto na muluba moko azwa kango bongo pour nini ozonga kapa jibete yepe jiba salo ka po ndenge mona papa tabulei bami système so baza sérieux te yepe salo ka système ambila beli pombila beli to yoka basombela ka ndaka lukuta la tata na biso maki tabu to yoka makambo oyo mbila beli basombela ndaka lukuta na papa ozawo yoka to yoka basombela mbila beli ndaka lukuta ba musicien so baza lukuta ko sombela ndaka moka lukuta apesio donc yepe wa mukulu ezaki kana sens wana mais so ezaki na sens wana bon poni ozonga pa jibete jibaza na connaissance makasi alandela lopango ya sombela ki atie mikanda na kombo na yo mais tatumoka muluba ye o lopango ezaki ya ye côté wana kuto expliquer ngo pe bien te journaliste na pe aokeno likolo présentateur wana journaliste était présentateur azokeno likolo voilà to longwe bwina liyo ye makamba viol to bosana ndeto lobi mutabota yo azate zaka italika yo na famille nao bongo siko likamba mwana Brunel yo zo lela ka likamba voyage yiye mpana baka memona poto azo mema yo te abaka memona poto alinga ko memote ayebi ke bino se boye na poto bozo ko funda ka batwa ayebi yo kanti aza zoba jiba zangi mbongo te azape motema mabena yo te rien à voir mais ayebi ke bino makamba ba viol bozo zelaka se boye na poto omoni tina voyage na yote yango wana selon mes analyses aboyi ko mema yo po ebike bino nyoso bozela kaso boye awa ale dossier fungwa bi awa yango na lera tali alobi mwana malamu avanda ka awa yo kanti jiba zangi mbo papa chéri azala motema malamu tuna bato akoyeso papa chéri azala ka motema malamu papa chéri akabaka soto tengba musicien bakabaka papa chéri ana kati ya aliaka na batu jibe mpia na liaka na batu akabaka za motema malamu aokangelo motema te me ayebi ke soko iye na poto yaya osala ka lolenge baninga musu basala yango musu ataka bakali me lelo soko ke na nzela na yo akangelo nzela report me so na nzela binadam asala ngote ayebi na Congo justice ezate yaya na Congo justice ezate soki tembe zwa dossier na yo wana kende nango kendo funda jibe toza kaka Brunel kende ko funda jibe na yebiso kendo funda toza na biso awa yaya bati kendenge ko bongwa na kuna yaya batukuta malonga bakufa bakenda toza suite te Brunel yo fanda na Congo obio fanda na mboka nini nanga kutu mtu na vandi awa mami na biso na biso ngam na vandi mami nani nazoko kotanga bien te mami na biso batukuto ya malonga ba dossier kuto ya sérieux batu bakenda na bandelo ka jiji yani akenda suite tozwa e muto munene na chilo ka jiji yani ozo si suite jiji yani yaya yo zo pezel boso jiji yani elo ota
mutu kutakenda likamba procès likamba munene tata batakenda kenda kokufa kalu kwa soso bongo yo zo pese liboso jiji yani na pese oka exemple mutu moko te makamna mino pamba ya mbetu yanga basala jibe nini ya na Congo justice ezate justice na Congo etambolaka na connaissance moni jiba no muluba jiba na connaissance oyo za nango te ni famille na yo bwana eloko te ya ko se faire face devant jibe piana soki tembe na bato bazokoso soko kofunda ye na poto mama wana obetolo maboko wana procès na tozelango tokozela procès wana mama soki kana kata Congo ko salaire no ngo salate ko salaire ro lingo salate mwana au monde bo banda ko sola dans la famille dans l'amiable bo continuer au kabongo amemi na poto tana ba raison na ye mokote bo mutazo mema ba danseuse bo mutasopeli o makila ko botelo mwana mutasopi makila ko botelo mwana memi ete iki na biso iki ambongo na biso mutasopeli o makila makambo ya nini makambo ya Kofi batu ya Londres balobaka te wana bazo banga leki na ete mama to banga leki nete to banga leki nete makambo Kofi nga combien de fois na loba yo landanga te mama na biso tam sino landanga ite mama Kofi le ba makamne ba viole le kana sala ba live na loba yango na lobite ke Kofi aza innocent te Kofi la afinaka mwana moko bassin awa to yakate to yaka to lobite to bi papa Kofi li kamni ko simba mutu bassin za ko mona na boy eza ko babanga leki nete mama rifa zala mutu makasi te boyoka mama rifa abunda na ringa abeta ka batwa pamela isambela sango boyoka ngango wapi Oza mobali papa langa Kengo merci papa Kengo babanga na bango mama rifa te eno mama rifa swana na ete ana Londres tambo mona mama rifa bimana ba video ezaka po bato bazo fingi na maboka libanda mais na Londres mona mama rifa fungula kamera mkonya azo swana ka Kofi so azana torto lobakati kenda ko fina mwana na ba bassin afini mwana na bassin lemba ngana yakati na yana ko loba awa tora Kofi te to ya kutalise ba faute na yetu baloba te pona nini mama rifa utaswana kanete abundaka te bo ba kobangela yeni ba respectaka ye babanga kete mon papa nanga yo lingi mama Kofi baloba nini balobela kango awa batu bazali lemsi okutana ngota emsi okutana na ngote Kofi la kalinga ki sindi awa ngala yate na loba sindi ayaki musala ala komi mwasi ya mutu meloko la komi mwasi na yele biso tokolobe loko ni pe na yebisa kabino ngalobi Kofi sindi aza guna yete na loba mikolo nyonso akomi guna ye mikolo yo aki gwa Kofi te Kofi ba guna ye zali base mipene minene batela bozako yok soki mutazoko sombela mutukutu muvachi po mutatela yalinga basi loka banjoto loka ba Francine kamikaze wala banjoto Kofi alinga kabilei na yango wana ozako yoka mama papa nanga na lobaka yango sindi akomi mutema ya Kofi la petite vient à manger ozako yoka malembe zoko kote na mutema ezwaki tampo kota Kofi na mutema na lobaka yango awate biso tuto ebi bagwa Kofi kitoko alinga basa milai batela soko tela te ko somelo muvachi bozako yoka bomona ba momi Kofi abimana bango sindi kuta ko pusa na te melikamba motema apusa na poza likamba motema mais soki pona beauté na basi ya danger Kofi abimana bango ya kokana na mwana ba famille oyo bananyo ba tangie frère yemo Kofi so boni video yako kamwa tangie frère mwana na bango alela Kofi nyecha kufa sinda kokana nayi balakisanga skola miela lakisanga mwasi muso métisse kano alela Kofi otali ka parce que il y a des métisses et métisses non ça na ba métiola il y a métisse otali mwasi lokola bombo babita la fio alela Kofi fort mwana batangi wana tangi frère kaka moko bazaka kota ista wana na bon marché wana biso tobi makambo ebele biso ka bandako bazaka kanga biso so iko fait tali cassette ba mwana mwaso ayebinga depuis kala ko mwana moko ya bona kotanga komunike mwana batangi frère ngana bandako solo lande konia mobile mwana na banga ndoli ngaka bota na Kofi sindia komi motema Kofi mais 8 ans ezute pa kotise na motema bimise madame ibotebi bagwa Kofi kitoko to loba kangwa wat mengana koma koloba foto linga sindi to pesa eba nini lokola mobali na ya lingi ebo siko to sala nini yo lobi lingi Kofi mozo finga ka sindi ese na banga pona lobango ngam na denosaka makambo ana Londres wake sindi azaka mwasa Kofi banda kala ya tonga wana batu bazana miso kolala ngana yena ebisa batu nabi sindi fo botala ka yebie bango na Kofi wana aka mwasa Kofi wana kala lelo te ba mida kutu ba balia makamna bango yesima
Nabi comment mutu mobimba za na kopente. Comment mutu mobimba so azo poser mon pas aux questions, il faut me la ngona pema avant répondre. Est-ce que pema ni na milaka. Batu nyoka mobala sindia saka, fa me la ngo pema, fa me la ngo mai. Ngam na loba biloko wana. Mais lokola to lingaka kofi to respectara ye, lokola lingi kofi nani sindi tondimi ye, mais sindi pe a vilainité. Sindi a vilainité, mais tozo ba par rapport à par rapport. A za vilainité, mais par rapport, eh pop so mona basina. To mona basina ye, même na ka to kese. Tozo comprendre to banga mama rifa te to respectara mama rifa. Ezate po bande kone baza awa non, to finga kofi, jibe makambo tozo ba to koseli ye, lelo to makamba kofi ta. Tosala makambo ajibe kofi makamne se leka soka doda ka batu wana na kala akoma na mwasi na ye osindi tozana shwate kuluba tozoko mon tondima sindi bongo tondima ye bongo kaka bongo lelo tozana makambo ya jibe sali mabe onera nini ya zoluka bake lufunda famille ne bake lufunda mwana wana ya luka ki onera na mbetu ta luka onera onde lelo poto monya lobi o pona lokuma famille me mukolo mampuye yake ebe ko kanga ngote attention hein. Aibe ko kanga ngote papa na biso kengo. Aibe ko kanga ngote mwana muke ndenge na mwana na muke lupede basi bele ojiba muna ka yango basi ngo bokendeke na bango na posa bie bokende bango na nkobie bo torture ka bango wana zaka amour sexuel ya torture ou bien zaka amour ya normal. Bolingo bokendo sala mona mbetu ya torture ozo nyonga ye ou bien za bolingwa solo. Po jibe ninga zaza mutautula wana. Jibe pena mutautula. Ese mwana eka kena mwana na muke. Elengi ka apake no déviager mwana wana. Biloko wana nyoso jiba selpe mabe. Me mwana suka ope famille na ye. Basi basisa makamna jibe. Mwana ntuka. Famille na yo bosilisa boyokana. Mwana na yo wana zovanda pa jibe. Kwa isa jibe yako yibe na balabala. Bovanda kiti. Bovanda ki yango jiba zoki mwana. Ayakita yibiye. Bo yibe soka zosaka na balabala te. Azwa qui est famille bo pesa ki bo solo la ki c'est ka pesa quelque chose so que ça likambo kendo tala mwana azako boya wana tokoloba wana bazobeta mabe po bino ti le na kisasa bo wana bandenge na bino ba justice na bino bo akana ngo modèle to moni na ba justice na bino en tout cas to kamwa kangwe total to kamwa ngo makasi obini jibe nani jibe kasembele papa na dido malundama. Pour bien le Congo, bon, modèle de la justice, c'est pas ça que tout que soit. Pour qu'on a justice tambola par rapport à connaissance, par rapport à ma relation. C'est comme ça que tu vas dans la poto out. Bah, ma camami tout passe un dé, on a tout au cocangote. Total la cabine, on a bien ma camami et cocanité. Bien que nos fingers, ok, funda jibe. Jibe on fund de l'ewat. On va gagner le procès en ouat. Asa ma kamne ba raison na pe côté mususu ape na ba tourner côté mususu mais na ebisi yo na bato ba okosa yo na yo mokoko meka na yo te ya yo kotula obima lokolo Eliane na Moïse Mbiye soki tembe okome Eliane mibale kendo funda jibe malamu lokwa bosole na famille conseil nga no pesa yo mama ese sopana ki ya bosola na famille soko sale erreur ko mima jibe na kisasa wana na tribunal ya ba perte pamba mbongo na nobo somela ngo sakombi ya fufu masango bolamba bolia perte pamba soko byo ko fundele awa justice solo eza awa soko zo ya poto ya ko fundele awa mais mama so ikana kisasa ba kolia bino mbongo jiba ko gagner procès wana boyoki nga parce que jiba na ba relation jiba na mbongo jiba ko zo ba avocat makasi o bino boko kozwa te to robete la jibe maboko take kanga mwana bat bomona ngwapi mwana bobota batu mbele boke nukanga mwana omona makambo wana wapi omona makambo wana wapi omona biloko wana wapi oke nukanga mwana zaka ya batu mibale soki bino batu ajibe bozo lobaka azi mwana ana po moni lokola mama na ye aza irresponsable ya linga batine na poto ani na tina mwana te so botali bia zo beta seteka na poto na ye yo mona pipo mama aza irresponsable bozui mwana bokene me mama na mona kaite bomona makamba ndenge wana wapi bokozo mwana wi jiba za nani te nazo so jibe aza nani papa nanga doli jiba za na eka mutu normal kwa yo nanga me na ebisi yo justice a Congo to yebi de là nazo lo bango c'est pas que pour jiba za fort t'azaka mutu lokola yo nanga
biso na poto awa bat basamba na mikonji awa na poto mukonji pe loke funda ye mais to yebi justice Congo yango moni nazo begi ye obelingi Chanel yola matumbo lia yango nazo begi ye mama Dorcas Kayom c'est pas que po jibaza mokonji yaya dola so za pena muto za fo quantité ngana yo to betana no gazon awa mwana na ke lo funda to beta mso bale gazon mwana na ke funda jibe to zana yo awa akendo funda jibe yaya bongo jour mwana na ko gagner procès wana dele abiso mi bale na yo to ya kokutana awa nazo yebisa yo jiba zana ba tort ana ba foche belé abimi na mwana wa za mineur to ko betele maboko te selon la loi asala mabe asala eloko moko mabe akolinga ngona mwana na ete ba musicien balinga ba jeune bana na bango te Koffi Olomide awe zalaka mwana moko jeune garçon mobo musicien moko rapper bo abanda ko sala ko déranger Diddy Stone Koffi Olomide accepte te hein Koffi Olomide accepte la te mata ko Gisèle accepte la te boya na mwana na ye na ngo ko betele maboko makambo ya sali to loba Maïzet Kota. Maïzet Kota. Oui, bonjour. Oh, bonjour Bandeko. Yadjo, Omoni, en fait, hein, il faut tout ça la bien analyse. Omoni ba Congolais, ba famille ba Congolais, oh bazwakabana na bango, ba vache laitière. Bana na bango wana, ceux qui bali bango, il faut pas pesa mbongo, ceux qui ba komi ko bimana mbali ko boya yebani ezalo ya famille. Wana eza ik. Ozomona. Eza vraiment ik na sens que makambo yo bango bayoka na ki la petite tokende tozonga yeso ki Brunel wana soki mwana nsuka wana mine de rien elle n'avait pas la capacité de réfléchir ni de raisonner ba mimiye selon l'olenge ya ba Congolais yango ba mona biso ke biso toza ba extraterrestre parce que tozolo ba makambo tozo dénoncer makambo bazomona ke oui c'est infaisable c'est pas normal et tout ça. Mais problème est ça awa oyebi ba nini makambo ya ba viol wana makambo ya ba abus ya ba détournement des mineurs ezalaka na présomption ya prescription présomption c'est autre chose prescription akoloba ke oui bato mosusu ba viola bango ba ekoloba après que oui ba viola kinga ya ta 10 ans passé ezalaka parce que il faut muto azwana no reconnaître parce que ba makambo mosusu ezalaka ekotaka na kati ya cerveau ba traumatisme ba tuebeti ba Dorcas bazana basalaka ba nani ba biloko médical ezalaka ba traumatisme mosusu ekotaka na mutu obosani na yo parce que c'est tellement lourd pour porter yango oboyi na yo ko admettre yango mais elle recommande ko refaire surface et comme ça la neti mona oyo ayeko yana makambo oyo parce que to kende tozonga combien de ba danseuses wala ba bima ba dénoncer ba makambo wana la petite n'a jamais rien dit parce que a commis ce qui n'a pas 24 ans sikoyo muto akola kana cerveau na yeti na âge ba 24 ans 25 ans vous comprenez muto akola kana mutu na ye jusque na âge 24 na cerveau continue à kokola ti à l'âge de 25 ans bon excusez-moi nazo kumba parce que nazo le parking école à Kalamutu jusqu'à 24 à 25 ans. Si on a 24 ans, comment ça s'assumer? Ce qu'on l'a dit bien, alobi kaka potote, alobi boyi. Ya lingi, batinda ye na poto ba pesa ye mwana na ye parce que ye azala bolingo peut-être place en Hollanda quitté. Alana ki azatenga mwana na ye ake na mwana ake no vivre na poto. Nazo déclarer viol te. C'est ça non? Wana est-ce que bana wana tokende tozonga bazana éducation ya viol? Est-ce que Congo wana ba yeba ka viol? Tala kaka mama mukolo bazwaka yeba ke na ye na hôtel mobali a décidé toyebi makambo wana. Batu mikolo mobali moko boya ye amelisie masanga sombeli ntaba ke na ye na bloc ba lelisie ba melisie ba kamundele après ba ke na ye bakena ya yebi ke bazo ayebi peza ke oui ba uti na bloc après ba kosuka samba tuna ye olingi te yebi makambo wana ti omona mobali moko boye amemi yo kaka bo amesombeli yo secret asombeli yo vitalo asombeli ye ba makamundele akena ye na bloc aliesi ye et puis akena hotel akotisi ye kuna alali ye mutu sans consentement sans même batuna ye oza la période ya bientôt ya biente est-ce que c'est pas na makambo ya tozo kende moi mutu akei akena ye kaka boye balali pe ye amoni yango normal éducation na biso eza bâclé na lobaka ngo bikolo nyonso éducation ya bana ba Congolais eza bâclé eza nango na logique moko te
parce que déjà bayebisaka bango makambo ba viol bayebisaka bango ngote bango viol bazokanisa eza kaka ba mama oyo batiaka bango kuna na ba Rwandais ba violer bango ndebo ba Congolais bazokanisa mais oui c'est vrai ba Congolais bazokanisa viol eza kaka ba mama oyo ya este nde ba violaka bango les basi ba Congolais baza violer na kati ya bambetu na bango mabala basi bamibali na bango bazwaka bango batunaka bango soki alobi oyaki awa libala oyaki awa balala yo oyaki awa mwasi mobimba akangisi zo eza viol parce que consentement exacté parce que nani harmonie exacté et les la viol il faut déjà éducation wana ezala pour mwana wana qui koloba que oui voilà ba viola qui est hein parce que mwana wana il y a 15 ans 14 ans est-ce que en tant que déjà autorité hein, en tant que autorité morale autorité ya musala neti papa wana ko nani jibe mpiana aza autorité ya mwana wana ya chef na ye patron moyen alo ba non exacté mwana wana za choqué ya komona ke makambu wana azo benga ku déjà président ana ba respect na ye azala ko banga yana complexe na ye mwana mutu boboti na ye mwana ozo benga ye complexe infériorité eza complexité ya eza ki autorité oyo jibe asalaka na bango en tant que président ya musala en tant que patron yango moni na poto awa baboyaka ma relation ya patron na mutu il faut ozala conscient que oui eza penza bolingo biso totelemelaka makambo ya Cindy tolobaki non Cindy akenda musala mama Billy Abel atikala traumatisé à vie maman Billy Abel aza mwasi moko traumatisé ayebi kutu te elle est restée enfant maman aza na syndrome babengi na français syndrome ya Peter Pan ineti Michael Jackson maman Billy Abel azalaka nango maman Billy Abel il faut balukele ba psychologue ba mema ye ko soigner ye pe babeta ye mbata ya nani ya lupango neti petit oyo babeti ye mwana ngo je basembe na bako mapango moko lokuta maman Gisèle mais biloko on comme mon comme quand même c'est de trop hein nalobi mwana ngo alamuki parce que ye azana nous na 24 tala maman Billy Abel ti lelo ala mukakati soko yoki maman Billy Abel arata vie otali kaka outrement maman Billy Abel okuna moko oyo arate vie ba biloko na lo bakezala katina te ba conseil moko ya ba loseuse mutu moko a loser ya loseuse makasi maman Billy Abel grand loseuse yango na azo comprendre te Cindy Kofia lobi ke entreprise quartier d'Até comme il y a na Cindy azali aza comme ko akipa maman mona azo yokango zu azo yokango kanda parce que y a tikala ko sala de côté donc que tozonga makambo ezo eza très grave makambo eza très grave makasi ya ko sakala te il faut topé ça bana na biso éducation sexuelle, éducation civique, éducation de respect de soi. Il faut topé ça on est pas ça kabana na biso awa. Jour wana na ngazo yebisanga. Oh maman, il y a un tonton là, j'étais la gare, azo salanga busapi boya, azo salanga boy quiz en tête. Quiz. Yaka ko, yaka. Voilà gars ça j'ai fait comme ça. Non. Et puis le monsieur il est venu vers moi, il me dit non, toi tu penses que c'était un noir. Alors il avait une quarantaine, je pense si je ne m'abuse pas. Mais il a commencé à me faire ça. Et quand je dis non, le monsieur est venu m'engueuler. Il m'a dit que, est-ce que tu penses que moi je vais faire quoi avec toi? Je voulais juste te féliciter parce que tu as de beaux cheveux et puis tu n'as pas mis les chokes. C'était tout ça. Mais je ne peux pas aller avec les inconnus parce que ton solo la canabana, parce que ton yebisaka. Et puis azali na zalate. Ozomona problème ya ba mwana nsuka wana eza précarité maman. Ezaba na oyo bakoli na pasi bazala vie ya pasi para nini yaya na uti kolanda Miss Moreka tete soki Miss Monde ya kala ya katete eza Moreka tete expliquer comment est-ce que ya akendaka ko se présenter Miss akendaka na mutu bakasi balobaki bakubwaka eli banda poazo bakuna ifare baba benga ba parents na ye baloba bokende kozomwana na bino azobanga kozomwana parce que mais ba parents oya lelo ba parents michoko oyo ba parents ya pasi ba parents baza susu na autorité parentalité ba parents moko bazoliesa bango epa bana ba député bazoya kozwa bango bana na bandaku basombela bango ba téléphone basomba bango ba mapango batonga mama kutunde ba mama ya ba congolaise ba mama criminelle na mikolo ya lelo ba mama wana bazosala ke nani bango nde ba contre-maître soki mwana ke balali ye kuna basombeli mwana lupangu mama nde akenda kolanda chantier nde ba makambo ba mama wana nsuka likolo ya pasi congolais alingi kosala makambo ya long durée te ya genre makambo ya koyeba ke oui tobundela nanu mboka totia ba loi totia ba règle ke kobongisa parce que la majorité des personnes congolaises au côté la bango baza malade soko ozo réfléchir neti ngai nde la bima malade ba congolais nyoso baza malade kozo pekisa bango makambo balielaka sikoyo neti ngai la pekisa bango makambo balielaka balobi ngai mutu baza malade mais cette nation est malade ko banda la musisa
non, tina musisa congolais ça maladie na racine. Il faut qu'on ait ça qui c'est la carte racine wala pour congolais comme on a défait. Congolais place bongo ezali à côté ka maman na ye. Ba kola la maman na ye de preuve avec que bazo violer ba maman na biso ils ont choqué mutute. Soko lobi ba oyo nde baza ba criminel basali ke makambo ke de kosala mabongo. Ba lobi oza jaloux, olingi nini, olingi chilombo linga yo, Denis Nyankero leki yo, na beauté, chilombo ay chilombo. OK ba ngala zo regretter bi pourquoi la kendaka matanga ya papa Etienne Tshisekedi bango ba lobi ngai na kendaka koluka Félix. Félix azalaki awa. Félix na yeko zaki kotela ye Félix azalaka bilangwa. Maman Gisèle yo la Félix, tiako tia ouais, loba. Oui. Aza mukozi amboke photo loba la ye. Félix azalaka milango côté boy mutu moko azali kotela Félix azali te. Si comme biso toke matanga papa Etienne Tshisekedi to komi koredete papa wana dipa biso asala biso mabe akosa batu bango balobi yoka réflexion ba congolais. Bapo OK dakula koluka Félix. Félix angona nyamona ki jour wana. Na nyamona ki Moïse Katumbi bazalaki wana Félix tomona kayete. Bonjour Kikwela. Kikwela ndomba bonjour. Loba. Tokende tozonga. Après si toso yebisi bango makambo ke oui, mboka eza bien te. Makambo ezo tambola bien te. Bango bazo baka makambo connotation sexuelle. Batu oyo neti ba mwana suka wana baza ba victime. Tala neti batu ngo basuka. Outi ko évoquer Eliane victime. Outi ko évoquer mususu obosani Peñela. Comment liboma? Peñela comment dépression? Bako dénoncer makambo wana bazalaka na bazala solution te maman Gisèle on azo pekisa ye na Congo kuna ameka te justice eza te dénoncer ba fait oya mœurs na Congo bazalaka mal vu nde bakomaka ndesiko yo bakomaka banani to benga bango bakomaka ndesiko bango nde ba méchant. Mon Dieu, il faut regarder. Moi si mokazo kende mburuka buruka yose mazo il faut tolo baka makamune ezali. Il faut tolo makamune ezali. Bandeko na ga. Ba victime bakoma kande ba coupable na mboka na biso. Siko biso tolo ba neti ngala koma ngai mutu naza consciente bongo nazomona penza ke congolais azaneti ndete moko boya komi déjà il faut to kata ye to tika misisa to pesa kisi ngande siko na koma liboma soki na yebisi bango ke oui tala bato yo bazami yibi tala bato za jaloux po yo za koliate bongo na kate. Moi, je pardon, non, babi, yo zolia te. Debo ba yebisinga balwakala ngai yo za jaloux po yo za koliate tika bango mutu na tour na ye me ba yebiteke mboka wana ya biso nyonso ba yebiteke bana wana ba mwana ntukeza bana na biso baleki na biso ba yebiteke wana nde future génération ya mboka oyo il faut ko préserver po ba kende ko kamba mboka oyo siko balobi na biso bana na biso ba ko récupérer na ba kokolo na biso ba ko récupérer mboka siko oyo balobi toloba te siko ba ko yeba ndenge ni histoire na bango ke ba yiba bango mboka. Mais balobi biso toloba te siko boye bisanga bato lolenge boye est-ce que baza normal makambo ya Jérémie o bapesi bino article wana ya Jérémie na Bible ezage bato wana bazalaka na donc Denis Nyankero so apesi biso message ésotérique mikolo koyela na po o eza live na uso ba makambo mwana nsu alobi ke ba Rwandais baza na captivité, y a pas de souci alobi ke ba Rwandais baza na captivité ngana zo lukande parking alobi ba Rwandais baza na captivité na Congo donc alobi lingi ba Rwandais za kutu mais message wana intéressé biso te eza pour na biso te alobi ba Rwandais nde baza na kati ya captivité na biso ba Congolais ata bino makambo boye ba Congolais ba communauté bato moko envoûtement collectif on dirait ba voûter bango nyonso tout ba merci on a faut ba pasteur ngo tina te ba ko kele ko polaka ba mbula ba Congolais ba monyango keza terrible donc ozotala mboka mwana wana tokende tozonga azalaki mwana muke azalaki kwa kozwa na ba parents na ye na ba jibe na soki ba vanda ba criminel na jibe peta ezaneti basuka ya wana balala bango ndenge wane papa moko boya basaka bana mike balala bango neti jibe alali mwana wana est-ce que wapi nzoto ango tala ba jibe wana ba pervers wapi nzoto ango wapi nzoto balala tala mwana mususu oyo akoma liboma soki Sandra Lina wana botali mwana wana rien à voir kati bakoma tambola bango na mwana ntsukati bakoma tambola bango mibale bamonaki bango bambale bazotambola bambale baoke église bake pas passer dodi baketake pas prophète dodi Gisèle pardon tika ngai yaya obukaka padi lero olekila pardon bakende pas passer dodi bamona bambe baoke église bazipiki bafula lobi nayoki boro calamité donc bango nyonso
tout bazawana la faute est partagée maman Gisèle, la faute est partagée. Donc bango tout na ba parents Brunel, bana tort. Maman Christine Matodo. Brunel azande na manque d'information. Ah. Azande na manque d'information. Brunel en soi azana torté. Azangi information na éducation. Est-ce qu'elle a peut-être maman Gisèle a tort. On a tout tort. Azana torté. Quand bandi na ziba kuna ete poani makamaro na kedo kote la kofi yango lobano. Brunel azana âge ni nauti koloba na yo nauti koloba batu bakota kakuna ceux qui montent azana na âge pour réfléchir bien il faut qu'on passe au moins 24 ans pour réfléchir correctement pression moi na wana talié bien atangité yes atangité azape na environnement moko toxique azana mboka moko ya injustice azana mboka moko ya ba irresponsable na sens nini na expliquer biso nyonso tozalaka wana tomoni mwana wana zobina mwana tsuka yo tozomona ngo eloka mokonji wapo bwaka eloka mokonji ozotala mwana wana nzoto yango soki tokotala ngo lelo nayebi te mpo soki tokomi ba mama mais eza vraiment très grave parce que aza na mboka ya loi te aza na mboka oyo les plus démunis bakotikala kaka ndenge wana mutu moko mpe akolobela yango te uti koevoke likambo moko awa mboka na bino ezalaka bakendaka mokonzi boke na mokonzi na bino na justice mpe bosambi soki okoganye mpe oganye ye eleki mpe bia mutu moko akobeta olibanga aza te mutu moko akoloba no bozoba aza te ozomona mesiko na mboka oyo ya bakongolais oyo na mboka oyo ya bakongolais naza pe na problème awa ngai nakokoma reta bisika nazokende parce que nazomona parking te bozomona babiloko nyonso tu wana ça compte soki toza na mboka ya justice okomona justice ata ya bapauvre ezali nango mpona konini mpona koprotege me mboka wana okuti koloba makambo moko grave juge yani akenda mpona nini bayiba biso 500 et puis bazali kotambisaka kamere wana bazali kosambisa kaka mpona 54 millions mais ezalaki 500 et de presque 600 millions j'ai rien à kufa toyeba même pas est ce que baindemniza famille na ye toyeba même pas makambo yango ekenda ndenge nini Joseph Kabila soit disant azalaki na makambo abomaka bato kuna na bundu ya Congo Joseph Kabila balukaka ye na bamakambo ya fausse commune ya bamaluku Joseph Kabila avandaka na ye azobima bakongole mpe babeti ye maboko Tshisekedi avandisa Joseph Kabila Tshisekedi oyo amemi M23 etomboki kuna parce que bango bakendaki kosala soi-disant diplomatie agissante Tshisekedi mutu moko azoloba na ye likambo te bakongolais nde baza bazoba congolais oyo nga nakoma koloba penza il faut ba exterminer peuple oyo nyonso bakende bisika bikauka comme ça bakende ko-exterminer bato oyo bato asika bazonga na Congo parce que bato oyo nyonso mitu ebeba comment tokozala esengo ya mwana oyo ya muke oyo kutu asenga na ye eloko te bamekende komema ye soki epa bakisi njora modèle bato bazoloba abandi kobina kuna papa wana abandi kolala mwana wana ya muke mais quand même eza traumatisé fille wana aza traumatisé même au jour d'aujourd'hui elle est traumatisée azokoka te s'exprimer te azokoka koloba te parce qu'elle n'a pas l'habitude ya koya koloba ti babetaka ye pa nani soki Magali Chitundu abeti ye mama Agnès Lusambo abeti ye likolo ya mwana na ye moko les amis c'est quand même grave tokende to réfléchir penza makambo yo eza grave tomoni Gérard Depardieu na France eza grand star est-ce que yebi ke baluba basala bongo est-ce que yebi bango bazaka soki biloko bango azobeta bango mpe batie maboko oyebi ke bango basalaka bongo tosi toyoka yango te bango basalaka bongo soki mutu azobeta na basemeki mpe babakisi bambata likolo matabisi donc baza terrible bolimbisaka baluba na ndeko na bino bolimbisaka na leki na bino mpenza kosakana te bayana nga baluba bana mama na nga donc bino kuta ata na bino boya bikolo nyonso sauf bino poso na boyi bino na boyi bamakila na nga voilà mais toyoka kaka bino so baso mobala azobeta basemeki so baza pembeni bao bakisaka bamatabisi likolo nde likambo ngo na kamwaka bao babakisa matabisi donc en tout cas nzambelaka lobala yo. Donc, babiloko nyonso tu wana ezosala oui quand même tozwa conscience parce que ce qui arrive à cette nation là eza bato céder bango mboka eza bato oyo to céder bango mboka na biso soki to céder mboka na biso peut to céder ngo quand même na bato mitu ezosala parce que c'est tout bien vraiment mitu ya ba congolais ezosala te na suis place enfin Marie Ngonda ko sekate toyoka ka bongo bango semeki ala doit obeta yo pa baluba
c'est mec a bala yo te mana doit ko beta yo. Donc bango kuna donc ya ko beta c'est mec ya ko beta bokilo bala makabwe. To bala yo. Bosi kila ngate pardon ngabino mi. Wabande kunanga mais ezaka to lo bana biso pondenga nyesa na nani o wana Magali azi courage ya kobeta mwana tsuka na likambo nini mwana na ye moko likambo ope nini yepe mwana tsuka explication claire pas pesité ni nango eleka ipe kuna pe comme niveau ba bete ba bambe mulenga parfait atika pe ko expliquer côté soki ozoluka mwana na yo na dit maclaire mais eloko nini eleka ki mama Gisèle ye pas pesi éclaircissement te abeta mi epato yebi ke baluba babeta ba semeki ba na doit obeta mais ngana tuni boye lini nango pe c'est pas ça il pas comme niveau ba bete ba bambe mulenga parfait eloni eleka ki amangaki bango respect ezalaki nini toyebi pete donc solo bapeka makambo likolo ye fa kutrape na moto akopesi bakestion pene solo obetaka bana nga na poto kobeta bana okamatika obandi kobeta bana non alors sikoyo yo comment yo mukolo boyo ko discuter te ko solola te obandika kobeta mutu ko bota na ndeko babetaka te toka baluwa babetaka bango bakabongo voilà qui tue wana il faut kuboma kuboya parce que ça va pas descendre bango bakabongo to ndeko lango azobeta yo po apemele kobakisa litabisi toyoka bango basaka ndenge wana bon nayebi te bolimbisa toyoka kaka lem tupe ya lukuta nga mpe lekile mno baluba nango banga boya kofinga nga pamba po mafinga tofinga matuba na tobotama tolinga te tala makambo mona tsuka awa obini mama Gisèle omoni babiloko wana il faut tosala quand même très attention topesa éducation na bana nga nayebi mpe bapapa na poto awa batikala kaka na baide wana ke aza moto ya mbongo aza jibe aza we bazotindika bango na makambo ezanga motu na makolo. Non, on doit arrêter ces histoires parce que la majorité va congolais le Congo na yeko sala pédia diagnostic baza ba pédophile mais ba congolais baza ba pédophile ce ko kuti mobala congolais azaka kana mwasi baza na différence il y a 10 ans azana différence il y a 20 ans azana différence il y a 25 ans yo papa mokolo ko kendo ko bala mwana 23 ans oza déjà ceux qui na 53 ans OK ko bala mwana ya 25 ans ozomona ngo normal mais okozonga zobati boko évoluer te parce que mwana déjà na 25 ans nano à vivre vite nano a vivre wana te sikoyo kolinga a vivre nde sikoyo vie oyo ya yebaki nanu te le temps akolaka le temps cerveau comme mukolo ya yo komi mubange et puis akoboya yo et pas comme yo pension alimentaire yo moni méchante yango wana chi to mona ka baninga a babala ka basi ya génération la bango presque na bino aboti moi nani komona nani oyo Harry to moi si kolo na Congo kende kozwa kaka mobali oyo ozana ye age komona modeba bengo mama na ye eza ba biloko kezo sala penza ou bien ozui kaka mwasi oboza na age moko obo mobala yo komi mukolo na ye bakomi kobenga eza ka mukolo mwasi yango azala ka mukolo parce que baza na esprit ya ba congolais za pédophile wana biloko wana il faut ko interdire ba biloko wana ba mami chibola nyoso tala ba mami chibola basila bakenda soki wapi ba nani Eliane ba victime baze ebele na mboka wana na ba siko soki justice ezaki kosala bien ba victime wana ba bima ba papa wana ba pervers balingaki basila parce que justice est contre les soi-disant les femmes mais là quand on dit na kata Congo na nekoti te mama Gisèle mamba ba pédophilie ke papa moko asu mwana moko mukia makasi bakanga ye ba traduire na justice on dit pena eloko on ekoti na mboka na biso se yango moni zo parce que bazana ba carnet bazana ba carnet Moïse Mbio kende koloba na Moïse Mbio Tshisekedi Fatia kenda kamatanga ya papa ya Moïse okoloba na donc ozomona les faibles baza ko asphyxier bango bazo écraser bango moyen parole ezate ba bebisi bana batu mitu basi ebele pe na yebi basi ebele ya mabala penza babala kiye basali bakamunyoso soki libala esili babotoli bana babotola na bango il faut ko sala négociation kotala mwana ba papa ngo ba congolais est-ce que ata ba papa na biso tozali ko mona bango 24 âge est-ce que mona ba papa ya Congo tozali komona bango rare et puis soki ba yeto te ba solo la kame siko bango na kana bango ya necha mwana nsuka ataka su mona te mama Gisèle kotana pe qualité mwana mwasi wana aza mama na yete koko na ye aza na yete mama na ye papa aza irresponsable ya kovanda na mwana tolobi irresponsable elingi koloba muto aza na tante bango bakoloba makambo mbongo non moi émotion il faut mama na ye la wana pour assoupir ba émotion na ye ya tristesse ya colère
oppression ya kopesa ye bolingo bakale kosala po mwana wana na c'est un bébé aza bébé maman na ye pe aza irresponsable te ke o aza moto balabala fi wana soki otali ye na ba fi nyonso tomoni ya ba famille nyonso mona ke oui tout babala te très bien éduqué ouais quand même logique ya jonga na kei parce que na okoma retard na okende merci to kompe presque na suka merci beaucoup na participation Gisèle Tchal balobi merci beaucoup au petit point de vue moko kitoko bandeko balandi yo na yebi kebele ba sepel to na martyr neti ba mwana nsuka bazalaka ba porter plainte même si eko porter l'autre côté au fur et à mesure batu bazomona ba makambo wana eko portaka eloko soki ba vandi yajo soki biso par exemple to vandi neti makambo ya mboka tozolo belango te tobi eza etali biso te batu bakozalaka jamais informé oyebi combien de batu bazali kofinga ngai bato basenga nga pardon eza po makambo susu mutu asengi yo pardon inbox ma obimisa libande eza te balobi soki toyeba koza koloba makambo ya solo eza kaka ndenge wana il faut toujours balumumba bazala soki lumumba azalaki te akende kodefie bamindele biso tolingaki tozala ti lelo ata mwa fo indépendance tolingaki tozwa yango te donc il faut kaka bato neti bamwana nsuka bakende justice même si ekoporte fruit lelo te nde boye révolution esalemaka nde boye basi bapesa bango badroit na bafrance na baangleterre na bafrance bisika nyonso bakomi koloba ke oui mwasi aza libre ya korefléchir ya kozwa passeport ya kozwa carte bancaire ezalaki na bao basacrifie bazalaki eza na bao base sacrifiaka vi na bango donc bamwana nsuka wana eza basacrifice il faut bazala kaka wana baporte plainte ata soki ekosimba te me bato génération mosusu ekoya bakokende kaka ti ekosimba il faut pas koloba te atika kaka po jibe aza nani yango na libumu munene ndenge wana lataka mpe ali bubulele sedele kata kolata te alata kadeti kaka bakabila bilamba aza papa Yoshi yo bien bi kolata te bata kite Yoshi bongaka na yete abongaka te alata kabiete jibe alata kabiete par contre tu okaza pepe muluba pembe te aza kaka chokiste botika biso makileli ma Gisèle yo bongo ma Gisèle linganza bete papa chéri komando ma Gisèle so akocha kopi ba ko ba jibe awa bon donc comme il peut presque na suka. La faute est partagée. Famille à mwana nsuka. Yabino pe bwana part. Mwana nsuka ana part. JBP ana part. Maman Gisèle a lobby que afunda. Même ce qui quoi apporter l'autre côté, mais afunda quand même pour tout le monde que justice n'a pas qu'on a zalaka. Mais ngai de ma part, de mon côté, sur tout le monde a que bat quand boko bebe sambongo. Pour toi ça bino mi konyo so justice zalaka te na mboka wana. Boko bebe sambongo. Boko bebe sambongo pamba. Ozomona. Et puis pe nazomona likambo yango ke boye kola musango ifalaka likambo balia ke loko tango eza moto tango kaka jiba sentaka mwana wana de famille na yo falaka ba telema po zalaka mwana muke yo kendaki kobina bien ke zalaki bien te ma botika ke loko yango po boyoka ki ba promettre bino ba ko récompenser famille botika ki yango donc pona ngai en tout cas ceux qui botuninga na point de vue na en tout cas mwana en tout cas bosola nuka na famille bosola na famille ezala bien mingi oui boso na famille boso bomemi yango na ndenga ba justice toyebi mboka ndenge tambolaka toyebi toleba makambo toyebi yaya lobaka totala so ba théâtre nde to misana po biso miso misana kotala théâtre po nyonso na mboka ndenge ka théâtre de chez nous so bolingi su théâtre miso efunga maboye si biso tokotala na biso mais suka nango toyebi nini kozala jibe azana yete o amukonja mboka te azana yete o asukisa milaka mabanga milaka moto te mais tozoloba ndenge mboka etambolaka yo zolandanga oyebi ndenge mboka netambolaka soki tembe bobandaka ba théâtre so tozana totana biso so tozali mamba osa totana so théâtre de chez nous a jibe ndenge koleka na Brunel mais nayebi toyebi biso so suka nango ndenge osuka acteur a film toyebi ye po amango nde yango wana je crois bien otokai koloba tolobi yango lobi obinini balobaka ya jo bakende ka justice mama na ngai mama nani Gina Luana ya ma belle sœur Christine Pumbwe voilà biso suki na biso wana nde mama Gisèle alobi fo kote ya kabana ngana loba likambu oyo ata pona ndeko lobi pona Koffi Olomide mwana malamu biso le tozokola ba mama ba yebisa biso soki mwana mobali abandi ko simba yo kaka tana lipeka fo longole loboko polo lipeka ebandaka lipeka eya muke che komia ba mama na so azaka musala ko vantisa biso ko lakisaka biso ndeni na ko vivre okotanga na bana mibali na collège okoza pe na ami mwana mobali ba légèreté mususu soki bandi yaya yo moko ozawana yo moko zali chef anzoto na yo
yo moko mtozo ka contrôle nzoto na yo ba mama na biso basala mingi baloba na biso trop bala mibali ba razo solo la simbi yo boy to mona ngata biso mikolo cha simbi yo boy yo zo sona muto simba mutu boy loboko na soko tiki yango ka ezokende tie kende kokoma awa ebandelaka awa so ye mwana tsuka na tanga kende mukolo jiba benga ke na chambre esa zonga ina ndako ya koyisa mama na emanga mni jiba ebisaki bana ngo pale lobo sokola pe bosa bana mongo mabe to solo bakana jibe me bana pe bosokola lobo bana mo malamu mingi te boza bana mo bozolie ba fufu minene lobo bana na fufu muke boza bana mo mabe boza bana moko mabe nyoso kaka ezaka basé na mbongo soki jiba memaki na poto ni makele opeto ngeto kango est-ce que problème eno makambo ya poto to problème makambo eza mususu awa na poto akutu mwana kenda ne papa te babiloko na kabino mbotika na Kishasa tellement Kishasa mboka pasi yango na ti lelo bana baboka pa papa biso na poto awa mama moko apesa ka mwana papa awa te po deja mwana ka tongo zomone mwana deja mbongo biso awa tango omona mwana mbongo tango omona mwana yo mo fu éduquer mwana no faza la pembeni na yo parce que jiba zoki mwana na po bokole bo poni mwa kena mwana wana ndaku na ete pour que kotika epande ko na mwasi cela veut dire il est pas incapable il est jiba c'est incapable ceux qui brûlent c'est incapable jiba pas incapable potolinga to yo ka jiba zuye akene na ndaku ne bino mo bebi jiba balaka na ete nani yebi makamata ke jiba balaka te nani yebi biloko wana te nani yebi biloko wana te ke jiba balaka te nani yebi makamata wana te nani yebi yango te po jibe falaka zo mwana wana bali mwasi azu mwana na kena mwana na ndako mwasi na bokola mwana wana mais ye pa ki azu na maboka ba apie pesi na maboka ba donc bango leso ba irresponsable bango mibale ben capable bango mibale poko zo eko ke ndoko tire pa ya tante na eza loko ni poni ye moka azu ya bokola ete poni ye moka azu ya bokola ete donc bon ba ben capable tant bo traiter Brunel irresponsable jibe pe irresponsable ko pesa mbongo ezate ko bokola mwana ta mwana fafa na pas maman na maman na éduqué mwana fafa na pas papa na éduqué comment se fait-il papa na maman ba na bon mais mwana okeboka mapa mutu mususu vous trouvez ça normal papa boli alobi ni mama dossier zali veulent de likam papa boli na biso papa boli Olivier mais respect papa na nga mobundeli ya mboka ye mo mukolo nzoto alobela likamba viol te papa langa bolia po biso faki to yoka mwana na ya lobi ke tant ba viola kinga j'étais encore petite maintenant j'ai grandi j'ai pris la conscience yango na ye po likambo ndenge jiba viola nga to yoki atate papa langa bolia tala niveau légèreté tala niveau lokoso tala ba jara ba famille bato bazobima nango na fingi famille na été mais biso moleto otala makambo nyoso banda ne bandetis ka to komi allons-y comprendre de quel genre de famille mwana auti ya yo lela ka poto na eba yo kanaki mais atalité nde bande comme suba ba expliquer biso selon la médecine ke ko bota na âge muke bala musuba zoka mabota te la preuve neke banda boti mwana na baksi mwana musuta bolo balanga pa bali nonte e bon temps bote na jiba balaki est-ce que balaki ya zotala kulikambu na ete yezaka poto pona bango poto eza fin du monde ezaka poto lopango basombelaki yo ba eko récupérer ngo na emulu ba papa moko wana italiete yazomona kaka poto mais fallait kuto yata olobela biso makambo ya viol olobela biso ta lopango basombelaki yo ya lokuta parce que bino bozo kanza venir eza na poto bo kanza a eza fin du monde bo kanza awa ba miel ezalaka awa mais nzoka biloka motuya oyo yo faut réclamer ozo réclamer ngote mais yo mingi oza beaucoup plus basé ka oyaka poto yaka poto ngo okoyeba nde poto ngo ezalaka makambo boko mo bwa kelengo Koffi Olomide ye lokola koma libanga na bino koma kizengi na bino Olomide likamoso boko sala lisa mami c'est la taba keibo ba tourner bo amani la course ba yobokela ka Koffi pokoma Koffi se bandi Koffi mutazana sima wana alinga me Brunel wana na okide ba live bandi ya Koffi alinga me Brunel nga pe ntoka bino to ba sakana na mutu na vie donc mo pa opena bozo epena ko na ebite nyoso ka mo pa le mwana jiba bimi ko finga ka ko dénigrer batu awa nyoso ebi bango te ko ignora ka batu bomona Koffi elongi na ye komona ko elonga Koffi mwana na mwana muke azo manquer Koffi respect indirectement ko ignorer Koffi ko boya Koffi ayebi Koffi te bino bomona ki yango te malgré que ça nango le hotel changer Koffi eloko moko ta et changer
Kofi elokoni mwana muke Kofi aza rekoni papa nanga Didier Malundama a rekoni na ba pays étranger ikona mboka na biso mais mwana wa mpuku ka junior abimalo ba yebi Kofi te ko ça et ça Kofi ni ça fait quoi so ya yebi Kofi te ye papa na ya mona kyango te ye papa jiba mona kyango te ye bete makamni mona na zoluka aye bete ke congolais le to vivre na ba archive soki yo zoba na matumbo liba kene ozelo ba archive na yo ekola musama kamba tata na yo ya mona kyango te ye ba kyango te grâce à précise aye ba kyango te atikaki mwana na mikolo nyonso azotambola koignora ba artiste na biso awati papa na abengaki abende matoi ka modèle kotala mwana na mwana ayokelaka pe na mutu bana o baza tout le temps ba vivre na permutation lelo a koto le baza koto bana ne obesanga baza éduqué lokola biso to confondre mbongo na éducation ezaka bien mbongo bana na bana mbongo mais éducation tozolo ba éducation tozolo ba éducation bonjour papa nanga Mankele Blanche Mankele tozolo ba likambo éducation mwana na sel batin belé awa Kofi oloboko bokoma ko sakanila Kofi bolinga ba Kofi fil babima babanda Kofi kaka batu bolinga ndenge mwana Kofi pasala groupe na ya batu lokola nde ba fere ana ba golwa na ye Kofi pe asala ngo asala groupe ba batu siko Kofi ba groupe nga osala ba biso ba mama mikolo oyo po biso nem to vivre époque ya Kofi po ba Kofi na ba série 5 na ba mama na ngai donc biso nem to vivre époque ya Kofi siko biso ba Kofi fili to bima to kotela ka Kofi na ba bêtise mais là total yango toka ngo mawa mingi komona ka bana nenga kwa ko manka ba mikolo nenga ba respect bolinga ka biso ba Kofi fil ba mama o topi mato ya koloba po no benga biso ba koko tala ba koko ba lobela makamba musique mais des fois là ça fait mal siko bango tia su Kofi na makambo bo pe misaka eta une semaine te pona nini ye Kofi wana za na droit mais la ta maite une semaine a pe ma pona nini bolinga koma su na kombo na ye lisusu na makambo oya Brinel Kofi su na kati ya kokota kuna mais là moi na bando leka ko ignorer Kofi am talo baita ko ignorer ba faire gola so boya ba tso ko boya boya biboyela alinga ba simba dossier tata na bango na tata moboko lina ye po ya sepela po tata moboko lina zana na problème na ba congolais batu ba vandi na bango alinga dossier à 100 jours et l'Obama bo continuer ka modèle wana bino pe lelo bana na bino wana obo soti na babake ndeko bina ka bana mike bino ba parents mususu bo mona ka makabubina ke ko kutana nango po ba patron ba question na ba doda ka batu na ebisi bino ba ko doda lo mwana na yo ataza na 10 ans ba ko doda ye po mboka wana to na mboka loi ezate état de droit ezate na mboka wana tina mwana ke no bina na 10 ans ba ko doda lo mwana ko ba dodo lié Brunel po jibe mpia na tula kiko yango fazo Brunel to eza banko ba linga osala banzoto batu basi belé o balela kabina dama mais bina dama mon kaka doda Brunel ete ya bino ba mama wana o bozo sepelati lelo mwana na bisa komo bina akombina no kese tel ota ata aja mwana na yote na poto a mutabina ka okende classe boyoki système échange awa même mutabeta ka bale awa azotanga azobeta bale azobina azobeta azokotanga ya lokola bana biso ba buluku bana ba metiso ya biso ba oyo wana ba bina kabino bondo seka ba bina pa wera batanga ka babina ka batanga ka basala ka cours de danse ba danse bo mona ka ba cirque wana ba tshela likolo songe bona ba ballerine bana na ba buluku wana obino bo mona ka ba mindele obino bo ko tonga ko sala ba live tema bozanga ba matière basi mo bazanga ba contenu batata bazanga ba contenu na basi bazanga ba contenu bazela ka matière sur les réseaux sociaux ba kena ko sala bana na ba live ye mama na zatika bana babina eza normalité tema bazanga ba live bazanga ba contenu balinga bazela ka ba biloko ebimi po mo ba ya kolobela bana na babina kala mboko bana batangaka avant koloba makambo fo bokanisa kati Brunel kende ko bina kuna kata ki classe mais biso na poto ozo ko bina oza ko tanga oza ko bina oza ko tanga we rasta na binisi bana batabinzi bana batu botu na kabana na batanga ka bana ndeko na nga batanga ka baza batu mboka na nga batanga ka bana na ba metiso batanga ka boyoki to sukisi wana ba mama boye bakobokola bana bino soki ezaka pona nzala seke bana nyonso bakoma ba danseuse soki ezaka ke mwana nona ndako abina ka bien fo tinda ke ndobina bana tu bakoma ba danseuse mais aussi longtemps ba parents na biso balinga biso makamba ko bina te biso ba boti na so bokoli biso balinga biso makamba ko bina te ozobina na mayele so mon papa na no kati po baloba ke mwana wa bina kaza mayele na classe te selon ba papa na biso mais bino so mwana azobina bien tokende ko tike na orchestre boy azobina kitoko tokende ko tike na orchestre boy voilà les résultats yoka soki na pays oyo eza na loi makambo mo basala nde basala ngo neti na poto awa
Ba ko tikelo mwana moko awa aye ko la danse yo si mwana bando bimane amebonga mande bandolia ba fufu na prison. Na so mo biloko ne sa na Congo na po ba yebi mboka na ndingi salaka. To sala semblante to yebani. To yebi Congo. Yo kendo funda jibe to za so totala ka théâtre. So e procès ngwe bandi en tout cas bo signaler nga to théâtre de chez nous. To ça bango théâtre ndego sugela. To yebi déjà acteur à film. Voilà to suki wana. Kolo na nga pambola bino. Merci na bino nazaka toujours na d'ailleurs. Mais soki likambo ezali na koya. Mais ça bino pena ke nga ko zonga na ngai eza na mois de mars, eza d'ici là. Non zonga jaba live na nga comme d'hab. So maramba mboka tolobeli, so maramba so pe ya social tolobeli, éducation civique pe tokei, voilà. Na banda tozo suka wana ngalula Judith, maman olobi nini vraiment, olobi ni maman na ngai ngalula Judith. Non, tanga bino sima na répondre bino. Merci na bino so bokotaki. Merci beaucoup papa langa Olivier Bolia. Merci na bino nyonso tu Didier Malunda mababundeli ya mboka. Merci na bino nyonso tu bolinga ka mama Jole Balaka Bindeze. Voilà, on est ensemble de nazala nga wana. Soki eloko ezali sujet ezali botindeli ngai tokoya ko développer ngo. Toko développer on so to linga biso ka TikTok to limite. Kuna ba makaba to respect kuna. Kuna msala ko finga ka batu kuna don yo to kimaka. Bato bobenga ngana ya TikTok to pe satana ta mais en tout cas nanoté. Merci beaucoup gracieuse précieuse. Merci beaucoup na bato nyonso ba portanga soutien. Merci beaucoup na ya Vava Son. Merci beaucoup wana nani Mela Grania. Merci beaucoup Mela na biso de gros bisous. Tokokuta na mbala sima. Tokuta na mbala sima na bolingwa nzambe. Merci beaucoup. À la prochaine Antoinette. Merci beaucoup. Bye bye.